JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonique mwana mbalo mwana ta moto akolinga baninga pe aza moto monene ya kosunga ninga JDK mopa mokonzi baloba balinga te yonde JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbalo na mposa miliki mpa bolinga bato ba congolais na ba français bandimi JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil ya malonga o ezo sunga mokimo JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto yokabote mbote na bala nyonso ya JDK mopa mokonzi soda ya poto. Merci na confiance, merci na patience et fidélité oyo bopesaka soda na bino ya mikili. Bandeko to s'abonner na chaîne na bino oyo eza ya biso nyonso na kombo ya JDK Mopao TV. Pour s'abonner eza nango ofele. Bandeko na moni déjà na komi na 700 abonnés grâce na bino. Nzambe apambola bino oyo bozali ko s'abonner oyo bosabonaki na ba oyo bokoya ko s'abonner bo s'abonner bandeko na ngai nzambe akotika bino te. Soda ya poto na zaona pona kopesa bino ba information ya ofeli. Bandeko na eli bino lisolo ya immigration. Na eli bino lisolo ya ndeko na biso awuti ko samba. Mais avant na bete la bino lisolo oyo ndeko na biso awuti ko samba awuti benganga. Na koloba eloko moko. Ba Congolais boyokaka. Ba Congolais boyokaka, ba Congolais bobima na kati ya distraction. La plupart ya bandeko na biso ba Congolais boza vraiment ba inconscient. Boza vraiment ba ignorant. Mboka oyo vandi ekomi mboka na yo. Ndeko na ngai yo yaka olobaka na kobetaka 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans na zongi na nga. Yo yaka olobaka ngaso na kufi bakundanga na kini. Lelo bo kundama awa. Lelo bando ya 20 ans, 25 ans, 30 ans yango ekoki ndeko nango zonga rati. Mboka de komi awa. Alors prenez conscience tant mboka de komi awa to boite Congo na biso ezali, Zaire na biso ezali, kasi place yozo vanda pays d'accueil na yo ekomi pays na yo d'adoption. Et maintenant c'est devenu ton pays. Toko kola awa, toko passer ba retraite awa, toko kufa awa, ba okunda biso awa. Bandeko na ote ya bino mingi te, na nika nepsa bino ke mboko yo yanki azalaka te. Yuma pe azalaka te. Bandeko na nga ba vrai yanki ya mboko yo, ba vrai yanki na biso ba vrai, on a vu vrai yanki ya mboko yo. Eza bato bakenda musala na tongo. Bato bakenda ka boulot, bangwana ba vrai yanki. Otika kolandaka ba wana bozomona ka wana o ba beta ka boye, o ba sala ka boye, ba buka ba magasin, o ba lakisa ka boye, o ba somba ka boye. Bato wana nyonso ba yuma. Ba yuma dans le sens du terme. Parce que na ndenge ya mokili boye, na ndenge ya logique, yuma zalaka te, yanke pa zalaka te. Mais tant tota ndenge na kati ya communauté to tambola, bato baza ba yanke, eza bato bana mukaka na tongo, bakenda musala. Donc batikali, baza bato yo bata ba cop, bato babuka ba magasin, bato bakotaka ba shekula, bato basamaka munonso pe esila, ngata mikile sila. Bandeko likamu na yeli awa likamu ya ndeko na biso abengi soda ya poto, alobi soda ya poto bato ba ozwa vraiment au sérieux te. Même ngai mole na Hollanda yo liboso na ozwa au sérieux te. Et banda na comprendre makambo lobaka, na ko Hollanda be mission na yo nyonso et na partager na ba massa na ngai ti na ba Canada, États-Unis, na Londres, partout na Bela
na Suisse na tindelaka bamasa nanga bayoka makambo nini yo ozoloba na yango soda ya poto navandaki kaka boye nazwi courrier il faut nakende kosamba alors nga na bongami ndenge kaka ezalaka makambo mboka ndenge baexplikaki ngai na kindoki nanga nasalaki na kaka ndenge ezalaka donc masolo nasalaki na s'est préparé très bien ntango nakomi kuna baquestion nazwi question moko kaka esali nga vertige bandeko na ngai ezala branché landa yoka question nini oyo esali ndeko na biso vertige nabetaka masolo wana me nakozongela yango so lelo bandeko ntango nakoloba ke mondele azosenga intégration aosenga koyeba bavaleur ya mboka na ye yo ozoloba te biso toa bacongolais te yo okendaka bavakansi na yo na congo yo okendaka na kolia ntaba yo okendaka na komela masanga otambola ozoyengayenga eloko osalela te na kati ya mikili parce que mboka olobi eza ya yo te kasi mboka oyo yango oyo toyaki yango oyo tokokufa yango oyo tosala baretraite yango oyo tosala ba-AVC yango oyo bamabala ezokufa yango oyo donc tozokoma ba deux fois donc bamakambo ebele na bamboka oyo toyaki alors naoza molai te nangi na explike bino eloko moko ndeko na biso awuti kosamba batuni question moko oyo esali ye vertige yango eloko abengeli soda ya poto alobi beta sete na likambo oyo parce que mena si na beta sete na likambo yango bato mayele bao bayebi balandaka soda ya poto bakokomprendre makambo na koloba donc ndeko na biso akomi asambi na ye bien na kote ya suka batuni ye ovandaka na ville nini nao bana bino bandeko na ngai bosaka na poto boyebi mpasi ya mokanda te botunaka basoda ya poto boyebi nanu mpasi ya mokanda te bandeko na ngai obeti soki 15 ans 10 ans 20 ans nzela ya makolo mai ti oyo okomi na poto okomi na kati ya Paname na Paris okomi na yo Gaulois okomi na yo Warrior donc oyebi na yo mpasi ya mokanda te bandeko na ngai oyoka makambo nini oyo eza koleka na kati ya mboka oyo surtout na obeta sete na bato bavandi na France bato bovandi na France bolandanga bien baquestion oyo ekomokoma na ofra na bapréfecture ntango bokende kobwaka ntango bakosambisa bino bokeba ezala na préfecture ezala na sous préfecture bokeba ndeko na biso batuni ye kombo ya ville na yo apesi kombo ya ville na ye batuni ye code postal ya ville na yo apesi kaka 2 chiffres un exemple 27 babi na ye non pesa mobimba ayebi te yebi kaka 27 nayebi te ke ezalaka un mot 27 152 27 155 27 220 27 300 babiloko nyonso wana ayebi te batuni ye kombo ya monsieur le maire ya ville na bino ayebi te batuni ye ovandi na département nini ayebi te wana sikoyo yo sikoyo ye otelemela nga oyo otelemela nga obina sola poto yo kanso ya préfecture yo kanso yo pesaka mikanda yo kanso ya mbila yo kanso za police yo komi kanso za hotel te bandeko na ngai ntango oyebi te koyoka soni te tuna bakoyebisa yo beta porte kaka bakofongolela yo senga bakopesa yo luka okomona soda poto nzambe apesanga bwanya yango nazokabola na bino bandeko na ngai omoni ndenge totindanaka bavideo boye bato mosusu na kati ya bareseau sociaux awa na bayoutube oyo bazokanisa ke baza bapatron baokanisa ke baza bapatron baokanisa ke baleki baninga c'est-à-dire que video ya moninga obetango kara émission moninga okipe te parce que yo okanisa youtubeur patron
Mais ya bino otini la biso ba 10 ba 15 ba 20 totalaka bazo bana bino totalaka bino bino boli kotala baninga te motema mabe na bana bino vérité na kati ya YouTube na kati ya ba réseaux sociaux na ba TikTok na ba Instagram makambo leka yango wana c'est motema mabe ya ba congolais c'est yo bano vanda otini la ka baninga mais ya baninga yo talaka te motema mabe et on peut beaucoup avancer te Somba Tour Eiffel Somba la plus grande avenue du monde, la plus belle avenue du monde, Champs-Élysées. Somba, la bambo ozo gagné ba YouTube ya moté ma be olikota ba ninga te ba ninga batala ka yo. Na bana yo moto tala ngai lelo. Landa vidéo na ngai tala ya moti na suka ponga tala koti na suka. E mama be. Alors bande ko na ngai ne ko bisa bino boy. Ba question komi na ba Osamba na kokende ko renouveler mukanda na kokende ko boaka bokeba na obeta cité bokeba alors na lingi boyeba ba ville bovandi boyeba ba komwe ba monsieur le maire na bino ya on est aussi na rappel ndeko mo akomelenga bino nga soda kote makambo zoluba c'est vrai que même nga na yeba na ngati na émission na saka liboso makambo zoluba il y a des départements, il y a des villes, il y a des naïfs, donc nous avons apprendre pas na yo. Et on dit qu'on a eu beaucoup de vidéos yo, beaucoup de émissions yo, et que sunga batu est belé. Alors, na lingi boyeba, bateau avant na France, je boyeba ba ville bovandi, ba code postal na ba département bovandi, pourquoi pas koyeba comme il y a monsieur le maire, il y a ville na yo, pourquoi pas koyeba nombre ya habitants, il y a ville na yo. Bolandanga malamu. Bateau bavandi na Île-de-France. Île-de-France, bolandanga bien, Île-de-France, ezali région Oyo. Na kati na Île-de-France, dans la capitale Paris. Et tout autour de Paris, on a une ceinture de Paris. Et zana, la banlieue. Paris est la capitale. Code postal y a Paris, ils allaient 75 000. Donc 75 000 code postal y a Paris. Et Paris, c'est la capitale de la France. Alors tout autour y a Paris, tout ça va département. Département y a Liboso. Et à département il y a Hauts-de-Seine. Hauts-de-Seine, ils en ont 92 000. Métro Bakaka, 9-2. 92, dans un département, il y a Hauts-de-Seine. Bateau Nyuso, Bavandi, na département, il y a 78. Dans un cas, il y a les Yvelines, 78 000. Donc, les Yvelines. Préfecture Nangezali, préfecture de Versailles, ou bien préfecture il y a Sartrouville, toujours dans le 78. Na Hauts-de-Seine, donc na 92. Na Hauts-de-Seine na 92. Préfecture Nangezali, préfecture de Nanterre. Au cas où vous avez battu, na zone grave comprendre Nangezalaka. Selon moi, on a toqué ce que na 93, na 9-3. 9-3, ils ont un département, il y a Saint-Denis. Ils ont la sous-préfecture, na Saint-Denis, na 93. Et puis ils ont la sous-préfecture, na Rincy, le Rincy, na 93. Préfecture, il y a Saint-Denis, ils ont Bobigny. 93 toujours, dans la ville, il y a Bobigny. Donc, là où se trouve la préfecture, il y a Saint-Denis. Landanga Malamu. Alors, Tobimio, le Kesikoyo, na 94. 94, 9-4. 9-4, ils allaient dans le département, il y a Val-de-Marne. Et préfecture, il y a Val-de-Marne, ils allaient dans préfecture, il y a Créteil. Tobimina,
Val-de-Marne 94, toke na préfecture ya Cergy, oyo eza na kati ya département ya Val d'Oise na 95. Et pas ya maître Alain Lyon na Argenteuil. Bango na baza na Argenteuil, Argenteuil ezali sous préfecture ya Cergy. Donc tobimi toke siko na 77. Na 77 et pas ya papa Jean-Pierre Mavakala na ville ya Savigny-les-Temples 77. Donc préfecture ya 77 ezali Melun na département ya Seine-et-Marne ezana 77 ezana ba sous-préfecture le rôle na Mont eza sous-préfecture ya Melun na 77. Bokanga yango bien bandeko na ngai. Bokanga yango très bien. Après tozali na département ya Essonne na 91 na 91 département ya Essonne oyo toza na préfecture ya Évry Cour-Couronne. Bandeko na ngai prenez conscience na babiloko wana ekoki ko arriver oke kosamba bapose yo question moko bête ebomeli yo mokanda ebomeli yo masolo. Cela ya poto na via ofuma na bino kaka. Alors na lingi ko comprendre sikoyo ba ville ebele eza na poto neti ba ville lokola ya minene lokola la ville à Nantes. Nantes eza na département Loire-Atlantique, code postal 44 000. Wana toza na Nantes. Soki toke na Nice. Nice ezali na département Alpes et Maritimes na 06. Toke na Monaco, principauté, il y a Roi Albert. Oui, équipe à Monaco, on a ba discothèque, ba casino à luxe, ba tambong, ba vanda kuna, ba tout à luxe, tout à luxe, ils kuna, bazana Monte Carlo, tout ça, donc ba Formule 1 ça ma kuna na Monte Carlo, donc vraiment kuna pena donc ba tambong. Monaco, ils sont toujours en France. Monaco, ils sont en France. Donc, ils ont un code postal, donc, ils ont 98. 98 000, code postal, il y a Monaco. Sur le bina Monaco, toké na Marseille. Comme il y a département, ils ont Bouches-du-Rhône. Bouches-du-Rhône, ils ont département, il y a Marseille. Et code postal de Marseille, ils ont dit 13. Alors, ce tobimi wana, toke na la ville lokola Lille. Lille, ils ont un département du Nord, na 59 000. Toke na la ville lokola Beauvais, Creil, bangono sona, bazali na département, il y a l'Oise, na 60. Toke na Amiens, et pas ya maman Nabiso, maman Marie-Louise na Amiens. Kuna, bazana département La Somme. 80. Code postal 80. Ce qui pas ya Yampangi, lumière Swamouno, na Vendée. Kuna bazana département 85 Vendée. Alors, ce qui pas ya maman Nabiso, Mishka, na Tour, kuna bazana 37 comme il y a département de Bango Indre-Loire. Alors ce qui est pas Chikito Moutaba na Rennes kuna bazana département ya L'Île-et-Vilaine code postal 35. Ce qui est na Angers kuna bazana Maine-et-Loire code postal 49 000. On a bien, ce qui est Moussikate Awa, na Rouen, na Normandie, na Rouen, tout ça na 76, na département ya Seine-et-Maritime. Seine-et-Maritime. On est à Rouen, et ya les Havres, Dieppe, Mboka Nustouana, et ça na kati, ya Seine-et-Maritime 76. Alors, sur le bimi de Kema Moussika Pembeni, comme on
bon, on a Calvados, ils ont un département, il y a Calvados, c'est-à-dire la ville, la Caen, la ville, la Ouistreham, la ville, la ville, les abonnés, Deauville, Deauville, Casino à Deauville, on est dans le département, il y a Calvados, code postal 14 000. Alors, ce qui est au Kenya, qui nous a moi musique à Saint-Étienne. Saint-Étienne, ils ont un département La Loire, 42. Bola n'a bien au une explication pour vous baka. Ce qui est à Lyon, Lyon, ils ont un département, il y a 69. Et pas, il y a Papa Nabiso, un tabac, motion. Il y a Patrick Moulouro, Kuna, ils ont un 69. Département du Rhône. Ce qui est à Grenoble, kuna, bango, bazali, na département 38. Département de l'Isère. Donc, na Orléans, bazali, na 45 000 département le Loiret. Alors, bande konangai, au kanga kababilo kona boye bakayango parce que ekoui ko sauver bino. Alors, n'a expliqué bino la ville de la Marseille, Nice, Monaco, Cannes, bangonyo soana bazali na région o babengaka PACA. PACA, P-A-C-A. PACA Nikoloba, Provence, Alpes, Côte d'Azur. Yango ezali qu'on rassemblé la ville au la Marseille, Nice, Monaco, Cannes. La ville où surtout avec la Katiba, Aix-en-Provence, tout ça dans la Katia, PACA. PACA ezali région, la Île-de-France, n'est pas PACA ezali. Alors, ce que nous avons côté à Paris, on a couru bis bino bandeko vous avez mingi na région parisienne, boye ba rapé ba aéroport na biso. Aéroport, il y a Roissy Charles de Gaulle. Et ça, na Katia, ville, il y a Roissy. Et ville, il y a Roissy, il y a département, il y a Val d'Oise. Na 95. Babaki ici, Charles de Gaulle, Oyo, il y a ancien président, le général Charles de Gaulle, décédé en novembre, je crois, ce qui n'a la bonne mémoire du sous-sous. Botala, tant que je s'est trompé, mais je peux regarder Botala à Koufa le 11 novembre 1970. Si j'ai encore une bonne mémoire, parce que Biso Tangaka, pour en avoir information. Voilà, Bandeko Nangayi, n'a pas fait la bino. N'a évité cela, n'a s'est trompé, mais en tout cas, je suis sûr et certain que le général de Gaulle a Koufaki le 11 novembre 1970. Alors, dans un aéroport, il y a Orly, pour les années, il y a ville, il y a Orly, na 94 Val-de-Marne. Département est Val-de-Marne. 94, et se trouve la ville de Orly. Il y a aussi à côté, là où il y a Botikoukier, l'évacuer les bouts avant Dakar, na Orly-Ville, juste à côté. Toujours dans les 94. Après, tout ça, dans l'aéroport, il y a Le Bourget, où il y a Moussikate, na Saint-Denis. Le Bourget, ça, na, ouais, Saint-Denis, na 93. Le Bourget. Donc, bandeko nangai, na yo sala moi tour, ya ko expliquer bino moi mo kaka, boye bandeke nini. Poto o bovandi, surtout au besoin de France, na obeka c'était boye ba département na bino. Boye ba Congo ya ba monsieur le maire ya ba ville na bino. Boye ba peut-être aussi ba nombre ya ba habitants ya ba ville bovandi. Bato bavandi na Évreux, au cas où boye ba gité, vous avez un département de l'Eure, 27 000, na région Normandie. Na région Normandie, na époque, na Kala, et à qui Mibale. Normandie haute, et puis Normandie basse.
La Junior sur Bali, Bassani, son communicara, Moko, Normandie. Haute-Normandie, Ezaki, Évreux, Rouen, Dieppe, Les Havres, Ville les Ébélés, Ezaki Nakatia, Haute-Normandie, et puis Ville Ezaki Nakatia, Basse-Normandie, Ezaki Caen, Saint-Malo, Argenton, Lançon, donc Ville nous il faut voyer à Lançon, ils ont un département de l'Orne, à 61. Mais quand on a vu c'était que Bokeba comme il posé la question moko bizarre, la question moko piège. Parce que l'inga baïba soki osalaka intégrer na mboka na bango, soki ozali ko s'intéresser na valeur ya mboka na bango, soki ozali ko s'intéresser na mboka na bango. Alors linga oyeba olobaka ke ovandaka awa, kolobaka te ke te ngana yeka ko ya awa za mboka na ngate si mboka nuza awa. Akamuso ileka awa, to kola awa, to bala awa, to bota awa, to kenba formation, akamuso awa, to komi leloko kufa awa ba kunda biso awa. Alors, tika osala semblant de konangai. Bon, nabanzi nyos na lobi boyoki bolandi, bo retenir ka eloko moko bo keba ministre na biso ya intérieur oyo na kombo ya Bruno Retailleau. Na ministre na biso ya justice garde so na kombo ya Gérard Darmanin basali duo équipe moko on a traqué immigration. Voilà, il va très ferme na makamutali immigration. Baroza na tolérance zéro na makamutali immigration. Alors keba ndeko na ngai neka ko bindo matoyi. Iyanke na yo, kiyuma na yo. Ngai nazobenda kama matoyi. Oza na matoyi ya koyoka asala nini? Ana miso komona asala nini, ana motema kondima asala nini. Soda ya poto na kusuka na awa bandeko na ngai na obetaka c'était rapidement ni loko moko oyo ba pese ngango message lelo na loba na émission na ngai. Ba congolais boye kola kozwa assurance vie, assurance décès, assurance obsèque. Ezaka nango pa 15 €, pa 20 €, pas 30 €, pas plus de 50 € l'année mobimba. Ndeko nanga yeba ko futa assurance na yo, ba kunda yo avec beaucoup d'honneur, beaucoup de respect. Pour na nini na olo ba boye ndeko nanga yi. Bo uti ko mona ndeko na biso akufi na Londres, bo moni papier cotisation et tambolati. Papier cotisation et tambolati. Pourquoi? Parce que ba à Londres ba lobi ke mutu wana akufi na Londres azali mutu ya sika na kati ya Londres. C'est la raisonnement ya congolais. Ndeko na congolais akufi na ville yo vandi, na mboka yo vandi, yo le butin, ngana ocha cotisation te po azali mutu ya sika, ayeba na ki penza te. A mutu na ba milliers te. Et on ba millions ba ndeko na bolingi za ndenge nini. Pardon. Bolingi to za ba milliers ndenge nini. Donc ba milliers obino bokenda wana ya ba komelaka masanga, kobiaka bantaba, kobinaka ba concert, koyiba na magasin, ba bêtises, ba mobulu, ba nini tout boni ba nous pas na ba milliers na bino. Donc oya kena na millions na bino te so le la kufi o cotiser te parce que na milliers na hote ba ndeko na ba congolais il faut tout changer ba mentalité na biso, tout changer ba comportement na biso. Na obeta c'était parce que ndeko mutape singa message journal lelo. Nous sommes à Londres kufi, moya kundama ezate ça fait lelo ce qui 3e semaine ou 4e semaine. Parce que c'est la cotisation. Et on dit qu'on a le bien au lelo, on va kundayo na respect, pas humilier yoté. Avec beaucoup d'honneur, vous aurez l'assurance vie, on va kundayo facilement, sans que nous luka liste de cotisation. Bota la seconde quand liste de cotisation n'est pas et on n'y a pas biso, moi va kundaye ezate. Au bambongo ezate. Alors ba ki li solo na beta ma solo na makamba cotisation et sili pour te comme il passe. Vous avez conscience, vous tika, vous avez la cotisation de Konangaï. Soit assurance vie et Kondaï avec beaucoup d'amour, beaucoup de plaisir, beaucoup d'humilité et beaucoup de respect. Même fierté, parce que vous avez assurance na yo. Yokani, na suki nanga awa, na osenga na bandeko to s'abonner to partager émission oyo et sunga ba te belé comme si ozo ba utilité ya émission oyo te
bandeko nanga bobima na ba rando bobima na ba émission oya salité bobima na ba émission bato bazofinga na tongo pourquoi bato bazolakisa kaka banzoto na bango bato bina kaka bobima na ba chaîne wana botika bango na babiso bana bango boye pa soda ya poto bopesanga 1000 abonnés bopesanga 1500 abonnés bosabone pele yosalanga kaka wow soki nanga awa tokomi na prochaine émission ya boye ezala te ndeko s'abonner merci 2025 oyo ezala année ya ba biloko ebele prospérité santé surtout santé et surtout bokendaka misala mikande ezoya malembe me bokendaka nde misala po mokande elobi égal mosala elobi égal mokanda. Donc bandeko na ngai prenez conscience boyekola mboko vandi partout na loba eyaka na France te bamboka nyonso bovandi bacongolais bolinga boyebaka mboka bovandi bolinga boyeba code postal boyebaka ba préfixe ya mboka bovandi boyebaka monsieur le maire ya mboka bovandi boyebaka département ya mboka bovandi boyebaka code postal boyebaka mwa nombre d'habitants bovandi bolukaka biloko nyonso to bozaka nango na cerveau esungaka asuki awa comme la prochaine émission. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonika TV, votre chaîne. Papa Soldat ya Poto.